Vous voyez, qu'il fallait les gars à la barre à Samba. C'est toi, Soyo non internet. C'est là que je peux il y a qui et il y a qui parce que Bango parce que chantage voilà na TV na maman na Bango. Vous comprenez? Quelque part on a envoyé ça va lelo fali azana moi kanda mo ya muke la famille est sacrée. Baza bana na a rejeté Bango te. Lem subino bato bolo babo sunola baba na kutu koleka na fa. Oh yo ki on ça moni to éviter marama to yo kaki. Toza ba grand garçon. Oza mwasi nene baza batu biso tout oza batu totika ba langage de la rue parmi bato balobaki bongo soki amoni ki alobaki ya solo parce na minute a comprendre que na conseil na ngaba tout il y a que des imbéciles qui ne chancent pas donc eza mango eza ko débat moto ke na ngo mulaike eza ba langage de la rue to za la bato moni mama waro azali mama moko asangisa azali mama moko te aya wana pona oluka ranking obi soki peut-être maman Olive Lembe Kabila zaki ba maman mususu to ba maman le mususu lokola ba maman mususu o biso to yebi a oluka na kota na kata ba comédie na diviser ba et puis to tika kolobake o bino bato boluka ka ba swana pété bazala pe ba camarade te eloko sangisa bango musala yango moni bango na scène ko ekomela bino boendeni bango ba swana te babomana bango ne lorote musala ka ande saisa baba makambo siko bino to bolobela ka famille bota na bato balobela ka SB pourquoi bozo kotisa bango na ba conflit toujours ça bango na conflit ça que ça ba guerre moko loyale sauf que il y a des mal intentionnés bazana na kati ya ba ndeko na biso o ba bango balinga kaka rankine na ezala ba kolisa ka ba chaîne na bango abani pe na chaîne na 0 vie na 0 abonné amatisi yango na rankine ozoluka entre Belleville na ser na biso Bekam ba filme so na yena lobi bongo na dik aleki côté wana so na lobi bongo na insulté teni yango ba Belleville kandi aleka aleki sko ngambu ya les abapuku les abapuku les abakuku les abongo les abaku oui la salle les abapuku au cas d'émission les abakuku et là on a encore prononcé tu vas faire prononcer encore na makasi on habite l'équipe bango biso famille bote est-ce que na fini na telle rivalité moi ça normal mais bande qu'on a bino mususu ba yaka ndepena ba injure ba insulte yango moni mikono na bino apesa bango cours monte na lati o là on a lati obi ngai pena tout no lati sous toge oui baza bana na ye mais maître Gims Marmalobi et ça vrai après s'il ne connaît conseil moi je trouve pas que Warrior m'a ko finga maître Gims jamais. Ce sont des malades qui ont un conflit entre maître Gims. Le roi va où est là? On va où est là? On a conflit à Batou. Tout dit est là. Isaac News Télévision. L'homme Sam. José You. Pakistan ma bien. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. So long, yeah, yeah, yeah. So long, Voilà, merci beaucoup Balandia Inus Télévision, Balandia Djoula, la chamade de la presse, autrement dit la solution. Merci pour la confiance, pour la fidélité, vous continuez toujours copier Sabiso. En retour, tant on a appelé Sabino, gros bisous, on appelle Sabino Bambote parce que sans bino ma plein donc et le monde a bien de tozo ko bakaka toujours de tozali lelo vraiment abonner na biso bo aimer émission bo partager et puis bo liker ba commentaire na bino et ça biso vraiment bien. Tant on a yaka na kuta ba commentaire na bino en tout cas Jules la chamate qui nango boesa nango besoin nango boesa la nga vraiment bien parce que bino nde ba kondi na biso vraiment. Merci na yo maman Rose la patronne, merci aussi à ma sœur chérie na lo bengaro yaya c'est dans mon cœur aux ala awa. La grande chérie Vicky Sifana Katia Dubaï na peso bambote bambote yanga ekomela platine ka ou bambote yanga ekomela babi mandala esika vraiment zali wana batu de moi émission nanga lelo vraiment nazana Jerry Cobertors et le moyen to resola masolo ils s'est passé en actualité na biso et kitaki et mataki to redécouvrir et le mona Jerry boyebi ki alobara déjà bien à part la famille Libota na passé micro nangé pas Jerry bonjour. Bonjour Julia. Bonne santé. Oui, santé kimia biso zaba chrétien donc nzamba zo sala tozo pema malgré bande comme subalika na TV obi na comprendre ba tu belé na moni mutu mo azupe na tane na internet na bandi pe mabe azuta na internet yango Jerry yo bala mu kolonini yango Jerry yo soma mutu kwa mu kolonini
Eh, aux aura makasi ya na moni pena na souci na ko ça. Combien on a commentaire to? Comme pena na commentaire boyoko. Ah, bato ba commentaire ko landa raté. C'était faut compter la raté. Obi que faut compter la raté. Misapio sali eloko les amis sapia nai. On a bi bato landa bango te biso sa bulonde to sala. Siko ngai ka musaka ngai puis na bato musupe ba yaka pena na media ba ser na bino poto. O mona tene ba sala ba émission na garçon mo ara na mikili ara. Comment na rananyo? Azara muta maboki ayeba na pena te comment ça émission na poto. Aleka lo ba chéri yo wakuna mutuka te ozala ndaka malonga te bo awa na otanga komona ko na sa promotion ye ngai na tikela bango devant bango ne batanga komona nga est-ce que pour na kozala stable na vie faut zaka na mutuka na sina ba déjà IST za lokwa ba kiti oto bano banda nango ya bandeli ya la vie eza mutuka hôtel lo lengisa ngo baningo na sana IST za mutuka liboso basomba na vie avant somba ba range avant somba ba mituka danger kana Congo ne boko bolinga bokomisa ngo ndiye muninga gesimba kisi likola IST. Donc merci beaucoup Nabino Tubo Nanga Koko Ba Warrior et puis Papa Kuluta famille Bota. Merci beaucoup Nabino tout et surtout Ba Warrior. En tout cas Nenge Bozo Benga Ngande Bo Komelanga, merci beaucoup. Et puis famille Bota, merci beaucoup à commencer par Yemei, Belvi Kandila, Patrona, Tinali Fobo depuis Lubumbashi. Donc Moussa les ont continué Kakazo Sala Moussala. Et puis merci beaucoup. Désormais ASBL Moko il y a Jerry Kobetox, il y a Saleli Sernae Belvi. Ils ont déjà tout ça déjà sorti nango donc ils allaient ASBL ils allaient déjà et Benjamin na combo ya soutien pour Belleville ils allaient tous soutenir Serre na biso Belleville et ben ici batu tout eh bogi bosani guerre toni bo bengi ici batu pas soutenir famille Libota mais bien peu boa da ba soutien tous ça déjà famille Libota tous ça déjà les fanatiques bien organisés les fanatiques bien structurés. Il y a famille Libota. Mais dans la famille Libota, tu as une sous-branche. Dans la famille Libota, il faut apporter un pierre. On apportera déjà un pierre devant Belvi Kandi. On a le baquet. Bolanda ba film les timikolo to ana lié familial. Et koti déjà donc kalamingi te bozo so ya sika. Ndenge na sala bongo na koki kotika la ngamo côté. Né na créer ce structure mo ezali soutien Belvi ou rien. Donc ça là ba chroniqueur. Bato ba théâtre même yo sala kana lo o mo te ke boko ta rando mo place wana rando ça ti na rando na kota no ekota parce que bien d'abord le bela Belleville on a posta bo associé sous baninga mususu po bo ando take banana associé bandeko oyo balinga Belleville obité on a commis na Facebook na obi combien de personnes ba komelinga guerre ya makasi guerre te na sala ka ke poster nanga oyo alaxara ke oyo za frère nanga nga pena apporter quelque chose. Bertos makambo to linge sila. Toi na bandeko bango basé belé maman Fifi Makuta depuis États-Unis déjà. Azana kata ASBL wana ba pasteur Aristote azape libanda mboka azana kata batu basé ebelé ba Bianca o avanya zo assister biso. Ana kata ASBL wana. Pour soutenir rien net na nini? Moralement, physiquement, financièrement. Na mafinga pe. Tena on ma finga na ndeni. Yo mona famille bota to finga. Autant d'abord soutenir mutu wana, une fois mutu ya clasher po na ye na nzimide ke bino bo tika la bongo. Voilà, merci beaucoup qu'elle soit bien. Oza émission sukate to saina yo. Mukoloni ninga na oleka na émission bango ba clasher nga na yeko finga. Nga na yeka ko talisa. Preuve na za mukona bango na internet mais ti lelo no bakanga ngati. Vrai ou faux? Mais tala ba casier judiciaire ba ndeko yo solo ba wana. Et beba ba ko postuler te. Mais nga na ko kele pe na minute na mbongo na caution na ngana ke postuler ba tala bo casier judiciaire. Biso to wana posa kutu mama waro. Donc asangisa penda bela na mams. Asangisa ndenge nini au moment oyo pa uti ko la même scène. To solo la ngona nu to keno na onde to kena. Asangisa mo ba yo kana. Oui. Basala pe ba camarade te. Basala ba camarade te. Ndenga boulot ba solo la na normal. On a ko inviter ba ranki. On a ndenga boulot ba solo la te Belleville candidat telemi na église à pasteur de la foi lobi atangi bato à remercier. Abina na remercier si la bisalu. Na me remercier mascarade. Monisco yo bengo mascarade mon. On bengo mascarade pour ba solo na quoi? Bo solo la ki eza mascarade. Au moins na média do tika hypocrisie ka ndenge mo mamsaloba. Tango linga mutu ane mi mo isa benage na linga ete to sola te to solola te. Ndenge tala ngo mona ga linga ser na ete. Na juger mutu hypocrite. To biso ko komo kene koloba. On dit batu mo bavanda na coin nde baloba ngo. Belleville so tele longine eza elonge batu bazala ba rankini te. Mutu samba rappelle longile bata kulutu na biso wazeko.
En tout cas, Eric Roberto, j'espère que tout est bien. Tout est dans le solo, il y a départ, il y a des comédiens. Au moment où il fait mes mères, on a 4 Lubumbashi. Pour nous clôturer mois de la femme. Kokende ya Sila Bisalu, Belvi Kandi, et pourtant Toyoka qui Belvi Kandi, ba karta qui est na maman Olive na poussa qui est musika. Mais là quand musibiso lelo to moni sous Belvi Kandi azongi na maboko ya mama wa ko lobelo ndetini. Oh yoka waneza, moni to éviter marama Toyoka ki. Toza ba grand garçon, oza mwasi munene, baza ba biso tout oza ba to tika ba langage de la rue. Parmi bateau baloba ki bongo. Soki amoni kalobaki ya solo kasi na minute a comprendre que na kosa na ngaba tout il y a que des imbéciles qui ne chancent pas donc eza ko débat moto ki na ngo mulaité et eza ba langage de la rue to za la bato moni mama waro azali mama moko sangisaka azali mama moko te aya wana pona oluka ranking obi soki peut-être maman Olive Lembe Kabila zaki ba mama mususu to ba mama le mususu lokola ba mama mususu o biso to yebi a oluka na kota na kata ba comédien na diviser bango. Est-ce que maman Europe est bien entre Belvina Sila Bisalu ba mes attentes ya na kati wana nga na za wana yebi te ke soka yebi mais soka yebi yango pa sali bongo za bien bango na même scène donc so la nanu tant que papa noko papa kulu ta famille bota comment on a vraiment Sila Bisalu na scène bon jouer na bela et lobela ki onini o meza musala pour venir na Facebook na komaki Bilomi balé bolaxi que boza artiste professionnel parce que un artiste professionnel na ko jouer na mutu ata na mutu so ane sikoyo so monio nga na so la kanete na jouer na été artiste professionnel té est-ce que jouer que si comment pour banga mama roté ne ba jouer que si comment ko exactement pour na ko banga mama Olive té mama habito jouer si comment sala wana o ba bengi si bangwana za musala ba kei voyage ba ke ko clôturer mois de la femme eza musala musala sangisi bango et puis to tika koloba ke o bino bato boluka ba swana pété bazala pe ba camarade té eloko sangisa bango musala yango moni bango na scène siko ekomela bino boendeni bango ba swana te ba bomana bango ne loro te musala ka ande saisa ba makambo siko bino to bolobela ka famille bota na bato balobelaka SB pourquoi bozo kotisa bango na ba conflit toujours pourquoi bango na conflit ça ça ba guerre moko loyale sauf que il y a des mal intentionnés basana na kati ya ba ndeko na biso o bango balingaka kaka ranking na ezala ba kolisaka ba chaîne na bango abani pe na chaîne na 0 vie na 0 abonné amatisi yango na ranking ozoluka entre Belvi na sœur na biso Bekam on se comprend mais nga géri bolanda be mission nanga bato belé botenanga rigia bolanda be mission nanga nga les émissions te pona komisa Belvi to na zo la sabola moi Belvi allez na insulter quelque part non moi je suis pas comme ça et ça na ba ndeko na biso baza ba mal compris mal intentionné nde ba yaka na babiloko wana siko lelo yo Sila Bisalu Belvi kandi ba solole bino boza ndenge ni bwana ngambo ni toi tu penses que ba solo la raté oui biso tout ba solo la raté nana yebi sur la vidéo ba kutala ba solo la et suba smart ya yo yebi bilo musupe moni pe bilo mususu na ba fanatique to solo la ngona bien to solo la pena pembe pena pona nini bino ba fanatique bolo bakake bozo tchaba ngona ranking eza rivalité eza rivalité moko normal oui pourquoi biso to lo ba bongo pour nini pourtant bon mi ba no to kate ba discuter no ba finga na te mais ko yo kaka bino famille bota o boya lobaki boye o boya zongisaki boye SB kuna eke zongi mais même si moko na Belvi kandi no to mona te sika ba to so na sko pembe ne na yeboy na bi Belvi na minutes oyo parmi 9 chaînes ya batama boke o eza premier na YouTube eza Belvi est-ce que ce qu'on a fini mutu ouais sûr tokene olia biso ta papa et ozuata eliate umela te overfier bena badinga musu mais otuni page wana eza page mo professionnelle et puis bien après biloko na monaka mais auti ko ça l'estimation c'est na biso dina na bimiso 3e eza normal Belvi kandi premier na trophée trophée te na le biboye na YouTube chaîne ya muto maboke to label Belard Pro to SB na ba chaîne o etala mamakati za chaîne à Belvi est-ce que tu na lobby bongo na tili on mérite pas trophée sécuriser ngako ko menacer ngate
si ça maloba donc to ça musane kitoko fa mériter trophée on a le pas Jonathan auti ko publier c'est que akobi ko préparer et l'homme a tel s'appelle bateau ba pesa ba trophée botala na minute oyo eza yene mutaza premier ce que tant na lobby bo est-ce que ngo ba ke na swani si bango ba fanatique ba hôtel biso pe na bandeko batala ba ser na biso batala biso ba comment nene intention mabe ngana yaka na lobaka belle vie asa Poutine na scénario ngana yaka na lobaka belle vie asa mutema malamu asala a créer le mo ko créer kolongola chômage asala des chaînes engagea batu a produire ba film so na yena lobby bon na big aleki côté wana so na lobby bon na insulté côté nyango bale belle vie kandi aleka solo aleki sko ngambu ya les abapuku les abapuku les abakouk les abongo les abakou oui na sali les abapuku to quatre émission les abakouk et là on a encore prononcé to linga faire prononcer ngako na makasi okay donc on a habité l'équipe bango biso famille bote est-ce que na fingi na tie rivalité mo eza nango normal mais bande ko na bino mususu bayaka ndepe na ba injure ba insulte yango moni mikono na bino apesa bango cours mo tena lati là on a lati obi nge pe na tuno lati sous toge kolakisa ke na mona mayele na YouTube bana na bimana na ta bureau du quartier benganga te mais bango bakota ba makala bango bakenda ba parquet ngana nu sain sauf yami balé na mona bango ndenge ba na YouTube na créer bango yo créer bango mais oui oh papa maman c'est yo YouTube lobby oh papa na bango on a pas reconnaissance que yo no créer bango kola na ba guerre wana ba loba bango mutu ayena na YouTube eza Jerry Cobertos 207 mutu mabe vraiment Jerry Cobertos question nga misusu bazonde ba cours par correspondance ayena palette mais na pese ka cours par correspondance pe akomi YouTuber et ça normal on a déjà félicité là la boîte qui l'offre vraiment ba flair tout son nom solo ya Fally Ipupa attend que Warion ba propos ya maître Gims sortie médiatique naie ba dur naie envers Fally aux qui on est en tout cas maître Gims il est un artiste oyo lelo azo représenter Congo ce qui maître Gims lelo na émission na batuna qui question par rapport à makambo que la Fally na bana naie soki biso ba warrior soki to kofinga maître Gims to finga maître Gims po afinga ki Fally afinga Fally te et puis bato bazo bimawalo bake ba finga maître Gims ce sont pas des warriors bo baza banani baza ba warrior ce sont des infiltrés mais on ko se bato tuka makambu boye na bien warrior oyo lelo quand même na lo bato solo la paix naza pe warrior naza n'importe qui te nazo le kapele on nzeba to babelanga koko ba warrior na n'importe qui parce que warrior loko langa est-ce que so na ndimi na boye loko wana est-ce que yo boya ngo bino tout bon monter maman quoi so yo boye ofinga misusu ba ofinga ba warrior ya lukuta ba créer ba faux compte ndezo zo landa ba makambo to lobela na théâtre to si ja théâtre to sala ba faux compte musu ezali nango azane warrior te on va dire à maître Gims et c'est pas ça qui Gims appelle si ne connaît Fally conseil c'est normal faut faire passer quand na média non oui on a raison OK ko luke pas en privé parce que li pembe on a raison mais comme na média on biso tout komi ka ko lobela yango na lobiti on a raison après pe ko ya lokola bazaka naye et ça problème te mais et ça peut bien ninga pesi conseil wana et ça problème était puis le monde a un problème pas tout ça comme maître Gims na Fally guerre tout ça nos copembe maître Gims na Fally et ça quoi bana mayele mo bomi ba na chic ba déranger yo mwana zoba on ngo contre la distance la bango te on séparer bango te po bana bango bana mayele ata ba déranger yo mwana ozazo otomola musapite na classe lukande na minute no simba kae tala la musique place maître Gims saza tala Fally place saza bana mayele ba osona bango na bango retenir ni na kati wana na retenir maître Gims appelle si Fally conseil la famille est sacrée moi je suis warrior na ko linga mabe Fally te na ko linga na kabola famille Fally na bana na été est-ce que ngane na za na ko négliger bana na ngamoko boy et puis Fally négliger bana te peut-être ezali kanda ki bo papa est-ce que ti bolo bala bobi ke bana pe ba mema papa na justice maître Gims est-ce que tu sais très bien que Fally a été interpellé par Banawana? Est-ce que vous voyez bien? Ah, est-ce qu'on a fait un maître Gims? C'est que papa a zappé na moi kanda bana ba maki na parquet balobi passion alimentaire na bango ezala raté. Ah, le baki na vidéo passion alimentaire yango.
mundela kati masolo bi fali kene na o bana bakoseli o makambo est-ce que l'internet boye ba makambo que fala le kaka à la barre samba internet c'est toye ba makambo soyo yé na on internet c'est là biso pe to yaki parce que bango basala ki chantage wana na TV na maman na bango vous comprenez quelque part ngana ko bisa ba warrior lelo fali azana mwa kanda mo ya muke la famille est sacrée baza bana na ye a rejeter bango te lem subino bato bolo babo sunola baba na kutu koleka na fali mais oui est-ce que premier musicien est-ce que il a fallu que tu balobi keina lobi na saka ba voyage na ndenge na nga na sanga mbongo te mais musicien moi na moko lela mbongo diplôme on a il a fallu na mbongo ki sango soki nini to lela mbongo diplôme ka Davina Gola c'est bon ndanga na tangi komo yo mto otanga komo kasobi moi musicien mo lela po muto alela to ebika Davina Gola kasi yango na lobiti alela mbongo nini ya classe bilo ba ba keina baleli mbongo classe moi na lobi ke na voyage na mbongo nanga na préparé pour moi na koma na mbongo wala papa na et puis nazo informé yo moi bana bango na bango ba uto sa réconciliation Marco na bakay mais oui baza bana na ye mais maître Gims Makamalobi est ça vrai après si ne connaît conseil moi je trouve pas que warrior moko ko finga maître Gims jamais vraiment jamais en tout cas ce sont des malades ne ba olinga ba tia conflit entre maître Gims le bango ba welaka na conflit batu to diemela balobi fali maweli ça Macron qui pona yeta aweli Macron comme ça problème oh fallait s'encourager fallait s'encourager ya moni le to pesa ka exemple na pesa ka exemple mo dem ça ba congolais lelo courage na vie ezaka bien moni ba biso to za ba courager na oti na famille moko ngana na internet na sabino papa nga saka beaucoup messe na oti na famille moko ya molakisi motangisi obisko motangisi période à Mobutu ce peut perdre na biso to la nerf solide na ko mapé kuluna na ko malem sou bandi mais tant que je suis courageux aujourd'hui je suis monteur caméraman réalisateur artiste et comédien. Jéric Robertos, merci beaucoup, merci pour la réponse nayo. Journée internationale, il y a théâtre ezaki lobby to mona ki ba ke batuyani ba comédien ba kenaki mais ko célébrer on a zo mbule beta ki na ebito ko lobani pona non journée internationale à théâtre ezaki lobby malgré nazaki absent et puis pourquoi ezaki te maman na auto loba makambo et mon naza na montage na monter et mon naza boye na sala boye mais quand même équipe ekendaka et qui ozo ba image et yé na monter vous comprenez. Donc journée d'abord mbule baby saki manifestation bande ko belé na bengi ba pola ki makasi na mbula mais sauf que nga elonga na osenga Congo il faut ba préparer basala na ba ko ba préparer basala eloko moko na ebisa lelo premier ministre na biso parce que no ebisi premier ministre na biso kanga maloba na ebiso cinéma Congo ekoki ko apporter ta 1 milliard de dollars na caisse à l'état. Au monde Nigeria, le roi premier. Quand on a Google, Nigeria est premier dans le budget Afrique. Ce qu'on retourne à Bango, c'est un film nigérien et à porter peloko. Si on a focalisé quand on a balé. Donc la balle est accompagnée de la musique, musique, cinéma dans le bon makasi. Na Congo, tu as une industrie cinéma, mais lobby. Depuis Congo, c'est la Congo. Et on se connaît, c'est un bateau, na tchaka bango en défi. Au bal que Congo est bien. Ce Congo est bien, mboka ne surtout se préparer déjà avant. Nigeria les lois dans l'industrie cinéma bien ça 40e. Si go pona mvula nde banzo ba maramboto. Te na lobi pona mbula te na lobi boye. Baza délaissé. Malgré to sepeli fait yango mais to sepeli fait yango bien te. To solana nous. To mo bino bolingo ya te ba comédien. Parce que bokomi au lieu pour célébrer yango bino nyonso tout. To mo dynamique de l'Mbappé, bah c'est bon célébrer bango je crois lelo. Papa JP Massamba a célébré qui 10 ans à Tokanisa, anniversaire 10e anniversaire à Tokanisa. Les 25 ba comédien musu bakenda ki musu bakete to moni sur na journée à lobby et bébé bakenda ete. O lobby bien lobby nini. To za na ANTPC. Normalement to sora na pembe, lem suna choqué ba ningo ba watala bisoté. So président Fatia ola la boy. So va tourner la musique va tourner président ya théâtre zakana na loba nani. Alors papa Masumu. Sauf que à part papa Masumu, tozana ba ASBL, tozana ba plateforme, oza lokola ba pakosiko ya ndeko na biso anono sanzo, toza pe na
aimons-nous ceux qui vivants. Aimons-nous vivants. Oh, nani président, ça, oui. Tout ça, dans un pays, République démocratique du Congo, dictature. Président ça, les lots fiston ça, a commis président. Oui. Il y a aimons-nous vivants. Et ça, là, yonné. Tant qu'il y a. Azo méritant. Mérité. Laisse nani. Azo méritant. Moni président fiston ça, azana makamoko a lobakape azana posa ko sala faut ko tikela na mu tout temps au moins il fait na biso kabulote ayebi sport malamu alongwe mopandisa ngakomi nani ministre sport faut ko pesa na mutu chance wana asala pe président Fiston Saïsaï aza président il y a dynamique et puis il y a théâtre tous les mutu à théâtre 3 années libre aokene kuna bazo kanga mutu na singate Kabwani. Et ça problème de l'église du coup tu n'as qu'à l'église tu as pas mango babone ça là. Mon division le na église. Eh papa kulutu division des eaux ezo créer les biso ba poison ezo créer ba mbaso et créer ba mambebele bele. Eh bon na théâtre ba kufa na poison te. Théâtre na mona ka poison moko nga ndimatile. Yana. Ça vidéo o to tikali makiona. C'est que ba ko sara. Oh là nazo ngam na oloba. Poison na yebi artiste comme ça ba tsola la libo. J'ai artiste comme nani ba poisonner Charlie non vidéo. Oh tu ba tikali makiona. Tu vas zo mbongo. Te papa zo mbongo te na libika ke na ndima ngote. Ba ko sa poane. Mamba ko so yo tu na nga na libika ke na ndima na ngote. Ezala ngo na boya na ngango. Ezo opinion. Merci beaucoup Jerry Robert. So comme va na suka. To comme na suka ba ça biso déjà signe parce que TV zangonga quelqu'un mon na batutu balandi biso et puis un mot pour na Ken Piana. Et fortifié et bibabuka et parler nae un mot pour au moins na bête masolo ba courageux d'abord Ken Piana c'est un courageux to finga kaya tanga il facilité to finga kaya bi ko ba français bien té mais lelo quand même il est stable na foyer nae asa stable pas de mususu moniteur na ba TV to finga ka mutu o finga mutu le mso côtoyer été il est stable mais makambo e komelie ngala déplorer ki na ngoma kasi asa mwana mobala za na courage nazoka ba mususu bazolo bo asake mission moko boye afinga ki mboka donc makama opeka trouble mba misu bazolo bo ba rankini na yende nga finga ka batu est-ce que rankine soka le ka fingi leader na bino pe bo le ka bo finga leader finga le leader ni kasi ndenge bango bazolo ba nga na yebite subasement yo ki onde subasement na yebite mais Ken Piana aza mwana mobali oyo azwi mongo na pasi donc mon frère en tout cas za makasi et osala nango le côté mais colonel abuki wana ngai na zelaki na yoka grand prêtre Jekoko mais ce que ça colonel en tout cas tous en pays état des droits toyeba soki ndako wana za na nzela pourquoi bukiang vraiment merci beaucoup Jerry Robertos liloba pona batutu balandi biso en tout cas dans le batutu surtout pour Holandi ngai étant que papa kulutu ya famille Bota Belvi kandi Poutine il y a scénario pour peut toujours confiance film au lien familial bolandango bo so ba conseil et puis nangamba fali poupa auto beta showbiz na $500 rien à dire et puis rendez-vous à moi encore stade Massamba débat toujours c'est Brazzaville après Angola après Kinshasa stade donc fali poupa moi étant que Koko ba warrior na mystique a fourmi na Brazzaville na concert wana et on sala bien parce que après Brazzaville moi somoko na Angola na ndenge ka mystique a fourmi leader moko musique alinga memanga omonike koyeba koloba ba memao et pas fali poupa te leader moko ya musique fali kutu te alinga memanga kaka pona yebi koloba azanga komo na otanga komone na te aboya ke bwina tanga komone te donc koyeba koloba omoni après via YouTube vie muso ezali Manique de Jones était sali ma sœur très intelligente en tout cas lelo laksi ki oza mwana mayele et puis na nisusu Manique et puis na mwana ya liboso Jonathan Kadima wako etu mashi wa mumenu uluba mwindu loko anga mashi wa mumenu donc makila minu donc wana muluba mwindu tozaka nga Jonathan Patrick Ngamba théâtre na Ibrator Piana baluba mwindu donc bambote belé na Sandrine Bebonga bambote na yo et puis bambote belé na venanga Adrisha motomètre beba zibeba bambote belé na nzambe libango sokele ezangi pardon bolimbisaka libango ekozanga te tala on a chombo on maîtrise on kombango te muto batute nzambe na ngai nzambe na ngai libanga Francis yo muluba cher mutabisanga ko koma pelete ISS à $3000 Neige Maïnga depuis Kinshasa Neige Maïnga vrai chéri petite
donc il y a vie naé bambote nao ebele ayi ça kana ko m'appeler te ISC za 3000 $. C'est que batu ba payer ngo ba double sim payer ba ça ba courager ba te na lobby boye ce qu'on lobby bon point batu mabe place batu malamu pe bazalaka bato ba soma na voie normale ba za ebele mais bande ko mususu ba pesa parce que fois si tu as bisinga ko comme appeler te pour na ISC et ça na encore 3000 $. So que dans changu pe 2000 ba 1500 na changu kuna ba grand prêtre ba la ko. Merci beaucoup, Jerry Cobertos. Vraiment, je ne sais pas répondre à l'invitation. Vraiment. Merci beaucoup d'abonner tous vos acquis. Scotché branché dans l'épisode de début jusqu'à la fin. Isaki News TV. En tout cas, vous partagez l'émission, vous s'abonner, vous commenter. Merci d'assistance à Batoutou assister à l'émission. Merci aussi à Plati Luka derrière la caméra. À la prochaine. Bye.